Biso nyonso toutawa, Binafile autawa, Beckham autawa, Lay autawa, Bebe Buchu autawa, Biso nyonso toutawa, Materazzi autawa, Acoustic autawa, Bebe Buchu autawa, Zanotti autawa, Ibrato autawa, Ibrato autawa, Ibrato autawa. La provocation non provocation il y a nansi nande ni na yoki na fini tazo boya ki auta na yo to yuzo insister auta comme na auta wa non na fini mututin ezaka ke nazo rappeler batu na rappeler batu na tangi comme mutu mo te na otanga komba biso nyonso on te no ba biso nyonso to uta awa donc to yoki ba bengi ba les quand pas na ngai Teresa leke pa na ngata a lo bango te bona musique ba lo ba bon Chelo Fabregas ne héritier ba qualité na ba défendre ba non webi de yake ngani la bongo na pona da maestro et puis yo ochelanga so ochelinga na be pona te na bisko ba qualité na bango mbale nyonso a qualité o quantité o nini nyonso ana o lo ba na na webi soka ke na pona ka maestro. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata, la présentation de Gateub Sarabino ici à Lomata Niati. Actualité oblige parce que je ne suis pas seul, donc je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Thierry Mugler, chanteur par excellence, ex de Villanova au Lelo, à Zo emboîter les pas à la carrière en solo de Bomoni Bissou. Donc je pense que grâce à Gloire Dieu derrière la caméra, Bomoni a vraiment artiste et musicien ou accompagnera. Thierry Mugler n'a pas peut-être sur la moi, mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci. Nabandeko, tout bazolanda bisor, nakoba plus candidat to Sarabino, vos likes, vos commentaires et ça c'est normal plaisir. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre, un bon soin pourquoi pas aussi à Yadjongo Naimen, était avantageuse patron interne. Un grand merci à l'INIC et le 7 code mondial Willy Moucheni, pourquoi pas aussi à Chouna Chanel, la parisienne, moi Sinzambe. Je pense directement à mon petit Gloire Moulema, le sniper, pourquoi pas aussi à Maître Carole Chaminga, le jeune du barreau. Donc, surtout sur le même langage, Gloire Dieu, au forum derrière la caméra. Donc, on peut ça déjà parole à Thierry Mugler, chanteur par excellence à qui je dis bonjour. Bonjour Dieu Lomata. Bonne. Ouais, Kimia, donc tranquille quoi. Tranquille, ça fait un bail au que tu commandes moi trop mais tu ratanner peu moi trop mais quand même le on se prendre on a lié à répétition. Est-ce qu'on va répéter coulisses ah pour te ça derrière bande donc après tu as na monga foula quoi. Tu as na monga foula chez mon rodé si je me trompe pas donc on répète ah mais bête sur ma solo na bonne répétition que ndeni mouvement de ouais, répétition est très bien quand nous avons donc tous un programme d'habitude ça quand on a studio tout préparer EP n'habitude comme et ils ont 6 titres tout préparer en conséquence et boyoka ça les a bien tous en a ba surprise bizarre na kati surprise ku tepo maestro déjà ba image panzani ba bazan ça nango toi na ndimo tous imba na maestro comme on a CT puis tous en a na pas mal ba featuring mususu pe za na kati wana et puis na biso mo pe to za na ba noko to na bango awa to sala boulot boyoka bango pe boyoka pe ba animateur to za na boulot pe na oyo eza pe na important pour na biso o pour ba fo ba yoka biso donc voilà ouais ba yoka bien de bien na ba boulot za e pesa bona studio na moni ke na yepi wana ndiro ba kisinde idée ya travailler na maestro Fabregas de lobby chanson na CT Zoya je pense que na bana mai parce que l'autre photo ya ko ndiro bo za na studio na bana mai ba générique bo bete na chanson rumba na bete ko baksa on na katsika wana ou bien bo bisa soupe mususu non rumba moko o ya pimelanga eza déjà yango eza déjà disponible et puis yango ndimteas le chanson promotionnelle na biso générique na biso to banda promotion en kalaté o bana mai baza ba boaki lokola ba vala mente lokola ba boule bouleversé lokola ba transco lokola ba papa sango baza pena mo belé ba boaki na kati wana boyoka bango to banda promotion en kalaté mais to ko kiko kanga mabo te yango toujours travailler toujours to na studio to préparer EP na biso voilà. On a studio préparé épendé le bien avec générique calamité parce que puis Milan a déjà tout le monde a habité au promotion en générique et Zoya calamité parce que bateau base là-bas bon on a fait maquille bon on a fait côté Seben et Thierry Mugler zanine parce que tu as vu qu'il n'a pas vu la nouvelle ba maîtriser que tu n'as pas Seben mais base là ce qu'on a qui Yomoko est-ce que Seben est accroché ou pas parce que chez lui dans village tu vois le ballon président Seben ben les cop na bino quoi
Yangwana elo mona na leo loibo na raisonner sur le mot awa dernièrement nazaki na répétition à Villanova. Na ina répétition à Villanova eza na elo mo bona créaki nze mona oyemba comme nango to utawa. Eza na pas de danse nango. Là na zobi nango maïso akama loba na akama migler ayeba obina te ma créer pas a créer danse mo donc danse wana eza ko beta seben eza elo mo bobaye ko la sauf chance biso to na chance mo biso le kana école bien eza bon Villanova o eza complet koto seben beta makasi koto rumbe beta makasi siko biso tellement tout ça biso o to na kati to aki trop ba bebe biso ke attirer migler abina te mais na sala effort mona yekola eloko ba bengi seben na Villanova na yekola ki on peut bien bo za circuit bo mona ba maramsu bo kamo ba be attirer migler mtabeti seben na bo donc voilà boko zo ba pa ya bien bo zo pe ba crier bien. Mais tout le coup, parce que mon actualité n'est pas là. Et là, on y est tindi migler lelo parce que ça fait un bout de temps où l'on a Villanova, il y a un maestro, il y a déjà que non beaucoup m'en a raté, bah numéro est allé beaucoup m'en a raté là au monté mais et là on y est pour ça qu'il y a lelo tout le monde a eu na ba étant donné qu'il y a ba écran na ba photo tout le monde a eu na ba répétition il y a maestro son al sous na habité yo na ina na luka moninga ni ne sala que bon bozong la sous relation bozana on lelo. Na meki ko zonga mo mukie sima obosani na yebisa ko teke to so la raté to komana tete na yebisa ko ke to komana ka des fois mais tout le monde na andete donc isa ko luka ke to kutana maeso isa teke ngamutu isa teke yemuta ro luka ngo donc ngana maeso déjà donc isa ngande mna kendaki parce que maeso aza père na biso soki batu ba biso elelo isa pona maestro donc na monayi ke ça qui est important na poussa na soupe mbenya maestro na zo susu oyo mo boye ya o na bakisa so eloko mo boye oyo na mona ke na ko bakisa donc voilà ya mo na kendaki vers maestro donc voilà. OK, ne vers maestro ndo lo bien na éviter est-ce que c'était facile beaucoup tagi bien parce que nous les babi Villanova donc obinu bosala que ça continuité net ya wenge parce que maestro za mwana oya bimi na wenge bino pe boza artiste na ye donc bandeko pe bazo accompagner l'autre bara esprit wenge est-ce que c'était facile ya okuta na pe ya solane bon maestro déjà pour la ngana kuta na eza ba difficulté pene ko zalate parce que maestro za na à part non biso à part non ba ke to za ba musicien mais famille to chasko ke na gende na konta musique te na ko ke pe na konta famille donc parce que maestro aza ndeko aza frère o to kolna bon place moko eza pena difficulté pene ko zalate pa na ngapona mona maestro donc ezelo mobo oyo ngamona vandika bona bina kende na bikena okende pena okota facilement ezelo mote ko empêchenga ou bien lo mo ko changa na difficulté pona nakuta na donc eza elo mote zaka ke ngai ndi na décider na bina kende pena okena okota puis maestro yamba bien et puis ndanga yamba ngaka bien ce qu'on ndenge maestro yamba bien wana yebseption parce que yo pe chéri migler mi olo to moni trop na bitesse que zongiga kuna bo solane zaka pona lisolo ya Casino de Paris ya mikilito ezaka po bo relation zalaka na ndenge zala non nga déjà avant nous lena kenda pa lena na zonga ki supeme na maestro ko za supeme na ye et zaiki mamba Casino de Paris kutunga na yebaki ngote na yebaki peteke concert mo boeza ya Casino de Paris na yebaki ngopete na ki surpris lena ki wana ndena ko apprendre encore wana sur place que ils ont un concert mo fait beta ma boe ti maestro abike il faut inviter nga na profiter na bisa batu ke Thierry Migler a invité il y a maestro na Casino de Paris le 31 août c'est on a aussi na batu nyonso o balinga la bonne musique ba continuer ko somba ba bien na bango le 31 août ba oza pena ba mélodie ya bien ba oza ba danse ya bien et puis na spectacle o nga na monaki o na monaki na coulisse quoi o ba otala te o na monaki na coulisse en tout cas eza meilleur spectacle et puis ceux qui maestro a betikaka nini spectacle wana o nga na monaki wana en tout cas eza la meilleur spectacle il y a 2024 donc na habité ceux qui concerne nini o et kokana concert wana eza pena ba o nga na monaki quoi o nga na monaki ceux qui maestro a beti en na monaki wana en tout cas eza la meilleur spectacle il y a 2024 mais ils ont dérangé parce que par rapport à bana mususu o to ba bana na musique do bande kono mususu balonga pe Villanova to ke net mulaite net bilonga ba bina file na maestro za net mo mama mais est-ce que ndenge yo kozene bongo na bina file ko ezaka
nayebi te soki mame yango ezala par rapport à nini maestro na bina file bazala na mame nayebi te bina file aza mutu abimi pa maestro bina file aza mutu mo abimi pa maestro aza mwana ya maestro ndenge biso nyonso tozali biso tout quoi sauf mutu te biso tout toza bana ya maestro donc sauf mutu te quoi leno bon sauf mutu te ne sauf Ibrator yo continue non sauf Ibrator ne so te sauf Ibrator siko o chango ne sinde nini donc Ibrator il y a le baraza musicien ya beta na light music de ba salande orchestre na ba fabrique il y a le bar bon ça clair abiso ki yo ndima ki tel bino fabrique ça petit na ye donc il y a que petit na ye pour ba commencer ba che poids et puis voilà ça musicien na été il y a un même azo qui temps au chantim parce que ça musicien na été donc na li pena te to traîner parce que mam o ezala ya comédie na linga pena te ko umela pena na eloko ana donc eloko eza comédie pena na linga ko umela pena wana pena nini ya comédie na kende mambo eza pena ya comédie na linga pena ko umela wana te na ebite yo dielo mato eba Ibrator wapi oyebe ka betaka na orchestre nani na ebite et puis nde tozaki wana biso to aki soki to ebe mission soki batuni biso bando présenter biso ba mission ya light music donc les ba mission ya light music eza da orchestre light music eza orchestre ya maestro donc bando présenter biso tout tozaki wana bando donc mutando présenter biso ye comme on a Ibrator ezaki maestro ye comme on a Thierry Migler ezaki maestro ye comme on a Bina File ezaki maestro ye comme on a Materazi, Bébé Bouchou, Acoustique Dizamach, Gisela Zanotti, Nani Susu, biso tout Lionel Messi, Seda Capo, Phrase, Game Parts, biso tout mutando présenté biso ezalaki maestro. Donc siko na comprendre te siko yo ozolinga pe o sala effort o comprendre. Obi ke zabe fort o bino bolinga bo sala wana. Ezabe fort, siko ba fort ngo siko faut botala be fort musu boko sala ka. Bo sala pe fort bo mo kanisa pe ke yepe akoki ko marambo azolo ba wana eza pe ya solo donc bo ndima be fort mo bo o bo mo linga bo sala o eza fort mo bo ya bien penate wana eza nango comédie masa na biso Ibrator abeta na ala pena pilier pena ya light music azaki pena muto babimisa biso ensemble ngana za na moi avantage wana parce que babimisa biso nzela mo na ye to bima nzela moko lenga na sala ki ba vocal nanga o ya album na biso liboso amour ye ayimbaki pele lombele masa na biso Yasser Arafat pe ayimbaki Hervé Tao pe ayimbaki Mobeli comme papa betaki mutando boka biso tu wana bondo kam ngonga Ibrator ando boka batu mabanga siko l'air sko lobi bongo déjà donc ya le repesi réponse nyonso sko l'air muto ebisa no bongo bon masa na biso Ibrator alinga mo comédie to donc bozwaka ye na bozwa ngo na ndenga faux penate bo mona ngo normal bon ye a sala ne moi ye alinga ando linga o sexa biso mo trop yango moni mo boy parce que to ka tsono mo kete leader to éclaircir mo batuma mo ke je pense que yo banda ni loko wana dès le début les lopen éclaircir batuma mo ke to iba vraiment yo Thierry Migler Ibrator Fabregas nani aluka baninga po basala orchestre ezama mbia mutaluka baninga te ezama muteke o aluka ki baninga te ezali to bandai kozala koluka ezati mamususu biso to bandai kozala ya lokwa lio dielo matande za wana biso sko ba master na yo to zaka na yo siko yo obimi liboso na biso ndeka yo obima pe liboso ba master na obo ya ba chroniqueur okomo benga pe ba master no musundeni zona o caméra o sala boy zona nini boy lumière simelanga boy ezate ke yo biso mutu to bandina yo non eza yo nde mutu zo laksa biso oyebi ke biso pe to yebi na biso boulot mais obimisa sko biso o laksa biso sko pa bato ye comme on un tel travail ne bodo yem ta monta travail na biso bato donc ko vanda pena mingi te parce que na bato ba otala biso ba yebi pena ke maestro mutamonisa biso na miso bato ye mutasala ke bato bayeba biso ye mutasala ke bato bayeba ke ye ayembaka bien ye mutasala ke bato bayeba ke oyo comme on a chanteur par excellence ye mutasala ke bato bayeba ke oyo comme on a Ibrator ando boka kendeni ko soki Silas les chefs chantent oyo comme on a Yasser Arafat quoi triple oyo comme on a Mobe Molondo abeta hein oyo comme on a acoustique Dizamach donc voilà
donc ezaki lo ya kuté lo moko to ya umela ate puis boko misangone ti ya likambuté bo chango lo ya likamobo eteke fo vanda ka awate eza normal so bo monika bon monaka ke bon eza nango ndena otako lo ba tout à l'heure masa na biso ibator azaki mutu mobo alingaki moi yalinga moi ko sexa biso moi trop quoi donc ngana ozonga na jawana mais les relations ya yona ibrator ça va. Non, Ibrato écoute les lotés, bah plusieurs émissions de ça na écoute avant, nando ibisa au clair que ngana Ibrato to solate, au monique ngana na changer malobate, na ngala malobo nando le bakala yon nando ba bato quand ça ba musu ba mo quand ça le kwana na lo ba siko. OK, yo yebi ke nando ba ngo avant que ngana Ibrato to solate. Et ça d'abord 3 ans ndam to ke ba 4 ans to solate donc voilà, et ça la ndenge ya bato ba lo belate nande ba kanisate voilà. Voilà, donc merci beaucoup Thierry Migler, chanteur par excellence. Donc toujours continuer, on a habité Sikoyo, toujours on a Marambo et Talipé, on a un mouvement on a habité chanteur par excellence. Par rapport à mouvement Nengezo Presté, tu as vu qu'au Prestaki le 8 mars, au Betagi déjà le 8 mars pour Prestaki, et puis aux ans de concert, on se sur livrer. Est-ce que le mouvement Nengezo a Thierry Migler, est-ce que la production de Baninga Bazobeta, le Liban d'Afrique, la production, le village chez Temba, bateau Balinga Rapé, Bazamo et Belé. Na ba village pe lelo bana bezo ba découvrir yo na habité fuba zoyo ezaka problème ou comment non eza elo mombo oyo na ko lo bateke ndeza wana ke baninga ko basala ki boenga pe na sala ngo non eza pe ke fona sala ngo pe parce que musique ekenda bongo mais eza na tana ngo eza na tanyoso tant o yaka o sala mambo boy mais tant o to sala mambo ekoki na biso to beta pas mal ba concert to beta ki concert na biso na ni oyo zaki invité même ago yaki to belaki oyeba ke nazaki na activité ezali na obeta puis na ba concert mo fona beta en même temps toi na studio to travailler to kangi maboko te to travailler poto misa epé na biso donc voilà merci beaucoup je pense que batebele ba la option de ba moni bande ko bazawa bi ke ba artiste ba ali to na ndeko no sais pas danser za ali ba animateur ba ali ba tout ba ali ba chanter na vitesse que to cause au moins le roman poto souffler moi que ba comprendre epé ouais non beta elo roman bo na banano na elo oyo to yembi na maestro na betaka moestre nango o to yemba na maestro voilà c'était babetanga c'était lokola Yesu nakabole bale lokola Mose nakwesa de kolon lokola Samson Jimmy Mutombo moko na ye komipesa lokola mbeka nzambeka ya bomela bel boyo ndimanga nasala nini babetanga basete lokola Yesu nakabole bale lokola Mose nakwesa de kolon lokola Samson boyo ndimanga yi kena lela yo Mutombo Jiminanga nalinga yo na motema nanga nasi na lula yo na joie na kondima nanga bongo na sala lisusu nini babetanga basete lokola Yesu nakabole bale lokola Mose nakwesa de kolon lokola Samson boyo ndima ngai kena lela yo Jimmy babetanga sete lokola Yesu nakabole bale lokola Mose nakwesa de kolon lokola Samson Jimmy Mutombo merci beaucoup donc ça c'est vraiment Moyembi chanteur par excellence oui que na invité chanson yomo et puis sur la chanson eza na yebo ngotu na ngaso inga mom na komiango bien teza nzembo masana ya Yasser Arafat mutakomela ingango moninga lo ba vérité masana biso quoi masana biso Yasser Arafat mutakomela inga nzembo na linga pena na yemba ye
naimba ben esprit ya Yasser masala biso Yasser Arafat ndakomela ngango masala biso aimba nasengi na telema nzambe bolingo efukamisi ngai ye mtaimba pe su vocal ya yomona wapi Fabricase ye mtaimba ngo ye pe mtakomeli nganzembo oyo komona ngo c'était oyo ezo ya kalate oyo to travailler na maestro voilà. Donc je pense que Nzembo pendant mon on de ba chanceuse na am Nzembo Benezoloba est-ce que na bato belo ba na ndo na mecho ba barum déjà mtema likoli ko est-ce que chanson déjà bo bandi travail na studio ou bien ils en ont en préparation to travail to en studio to travail je sais que bato to ba za bezo ba le kanete libanga ba ko yemba déjà ndire de komba muteza to travail muto amonika après to travail Mutamoni qui après vous travaillez dans le bio on a Jimmy Mutombo le brésilien noir. Ouais. Est-ce que parfois il y a une chanson de marmozo qui est lelo. Est-ce que vous avez que terrain pesa ils moins cher parce que l'album est bimi donc na habité nous autres travailler dans studio au bon on a notre le capot bimisa mbamo. So ba pantola batunya so etoboga yo po banga bolata pantola po etoboga. C'est là. Wanya. Mutamaele. Historien. Bautawa. Yemba. Oh Yalike. Yemba papa. Yaya. Section Doulé Sebela. Oyembi. El a la té. Section Doulé Sebela. Section Doulé Sebela. El a la té. Bani que cheta ba Sebela. Trésor bakala ba Sebela. Les futurs sont qui dans la ligne bouteux comme il est présent. Les présents sont qui dans la ligne bouteux comme il est passé. Car s'il est passé, kotika la c'est le passé. Bisogno soto utawa, yeah, a utawa. Bisogno soto utawa, binafile a utawa. Beckham a utawa, Lei a utawa. Bébé Bouchou a utawa. Bisogno soto utawa. Materasi a utawa, acoustique a utawa, bébé Bouchou a utawa, Zanoti a utawa, Ibrato a utawa, Ibrato a utawa, Ibrato a utawa. La 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 la, 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 la 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 la. Modas na onde za? Bisogno soto utawa, yeah, a utawa, nga na utawa. Bisogno soto utawa, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jengaka, bisogno soto utawa. Koboyaka papa na yo a molimo te. Okoya kobiba mwana libabe lokola mwana oyo amonaki bolumbu ya tata na ye. Totalaka na rétroviseur po toyeba esika tozokende. Totalaka rétroviseur po toyebaka esika touti. Jamais namona diangenda aboya Simo Kimbangu. Prophète Konde jamais aboya église abima. Toutawa, bisogno soto utawa. Bisogno soto utawa. Bisogno soto utawa. Iti l'ingratitude condamnable Kennedy Mbomae moto asali yo bolamu tina nini yoko finga ye tina nini yango yoko myo boya ye oza ignorant Nzambe. Bisogno soto utawa. Bisogno soto utawa. Bisogno soto utawa. Bisogno soto utawa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tchétché, magistrat. Merci. Dans la vie, mon inga yebaka ye, kozangi toza reconnaissant en quantité de ma belle. Bino bato bendi mabola mouve bako salela ba ou, beno kele ba egra. Soto utawa. Toutawa, Toutawa, Toutawa. Bana bavandeli sete tomela lungu ile alineti.
bana bavandeli sete tomela lungwile bana bavandeli sete tomela lungwile bazakani tro bamela lungwile bana bavandeli sete bamela lungwile babimisi kasi bavandeli sete bana bavandeli sete bamela lungwile bazakani tro tomela lungwile babimisi kasi tozoyoka te bana bavandeli sete tomela lungwile biso nyonso toutawa 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 Ouais, merci beaucoup Toutawa. Je pense que cet extrait a fait énormément plaisir au boss Regan quoi mixage, le boss Regan quoi mixage quoi mineta. Je te salue depuis quelque part. Bibi Genzemo Toutawa, on dirait Genzemo, c'est là on va pour la provocation en cotonde. Non, provocation, il y a Nancy Nandé ni yo qui na fini. Tazo boya ki uta na yo de yuzo insister autant comme na Utawa. Non, na fini mututin ezaka ke nazo rappeler batu na rappeler batu na tangi koma mutu moko te na otanga komba biso nyonso on te na ba biso nyonso uta awa eza na teke na cibler mutu moko bo bien na cibler batu ta ezaka ke na sala juste reconnaissant na mutu abimisa biso et puis na biso nyonso neto uta quoi donc eza elo a gravité bon na ngokuta ya gravité. Ouais, bon, on grafté, on a habité le sur terrain, tout qui est maman, habité visa radio, biso bito église, est-ce que vous reconnaître Mikolo Fabrikas na hérité Watanabe, que zongi zamo makasi, oui bien. Ngapena ba terme na mino ba batimba pena na ba ngote ke zongi na ba ke zongi to ki na ndenge ya verdict pour comprendre ce qu'on a ndenge pena ya simple. Fabrikas na hérité Mikolo yo, bazana mo ba conflit mo ya musique. Non, naïbi marambouana te, franchement, naïbi marambouana te, naïbi te que conflit aux ala, pour naïbi que baba frère, bah outil place mon corps, bah petit place mon corps, bah ça na bon moment, bah les canango, na limite que bah cause na bah conflit, yo mon aïe conflit. Bah dire bah musicien conflit ça, bah dire yo. Donc yo qui bah bengi bah oui, bah les canango même pas nangai. T'es héritier les qui pas nangai te, alors le bango te, bon la musique bah le bah bon. Il faut na yo kande bango, il faut na yo kaye moko bien na yo qui maïso yo moi le bikende de ça on a désormais toi na guerre na fabrique na héritier et puis soit héritier na mona ya leki na TV pa na ou bien pa na yo alobi ke azana conflit na maestro encore on a moni bango balé balobi no mamba bongo te donc moyenga na lo bango ezate ke ba na conflit quoi na bi ke bazana bango bien. Est-ce que par rapport à l'album de Osobou, est-ce que aussi temps dans le chemin de la gloire au Kango? Bon nazo yo kango na penate parce que nga zaka na ndenge na yekola na yoka musique nga lingaka musique et nalinga musique eya nalinga musique eya envers nga nalinga tenga kendo lukango donc nazela ekomelanga mais na omona monango na ba réseaux sociaux na monango nazo yebike bimaki pe mais nazela nazo réaction mo tant qu'artiste quoi tant qu'artiste nazala banze mona yoki mais nazela sko ndenge mo bona yokango parce que nazala ndenge mo pe na yokaka so na yoki yango ekomelinga bongo nde na yebiso pe na ke na yokaki franchement ndenge ni yokela ngo na ndenge ni ya mopepe ya succès ou comment? Non, nga za artiste na lito imoko na yote naza ndenge ona yokaki ya ndenge ya ki artiste est-ce qu'on a longo na ki artiste na komisko neti na fan na komisko meloman mutu mobo wa yoka mi o batu ba yoka musique do batu ba yoka musique wana ba meloman bana ndenge ba yoka musique ba yoka lokwa bisote biso to yoka poto yoka travail ni salami awa ni salami ani ne kendaki boni eke bo mais ko bongo dana yoki yango parce que na mozi na yoka ngo tant que fan et tant que ba meloman des alaka na yoka ngo sko ezongelanga na yoka ngo boye na wasko nde na ozela mais les albums eza kitoko na yoka yango eza bien. Bon, en tant que chanteur, on a eu des questions, ils ont amorité, mais moi, vérité. En tant que chanteur, Sobachelo, Fabregas, n'a hérité, la qualité n'a pas de défaut. Non, oui, il y a des gens qui ont des maestro. Et puis, au Tchelanga, mais avec pour la tête, on a vu que la qualité n'a pas de défaut. Nous sommes la qualité, la quantité, nous sommes la banane, et puis, nous sommes la maestro. Wana na bomba na te quoi na bomba na te na lobaka bongo et puis soki otuni pe iboto ebiso pe ka bongo ndenga na ebiso loba emsu na TV yo loba mamsu mais yemo le vanda bo loba te maestro mais na TV yo loba mamsu ndenga comme lobaka bongo même otuni bina filia yo lobaka ke maestro donc biso tout au pona na biso ka est-ce que bon en tant que chanteur est-ce que big héritier pas comment bien
akomaka ou bien akomaka pe oyemba na ye ayembaka c'est bon aza musicien mpo anini ayembaka aza musicien ayembaka parce que so batie na baqualité de travail héritier na fabricasi natie opona te nalobi siko otala siko qualité na bango mibale nde batie Messi na Cristiano opona te mais qualité nde bato mosusu balobaka ke non Messi aleki parce que Messi asalaka boyeboye kote kuna Cristiano aleki mpo Cristiano aza boyeboye. Héritier aza bon chanteur aza chanteur mo ayembaka très bien et puis na appréciaka ye maestro aza na eloko moko boye aza na eloko moko boye oyo so na lobi on bato mosusu bakocomprendre nga te aza na eloko moko boye yango wana esala eloko yango aza nango yango esalaki biso bachere migler tozala yango esalaki bahipoto bazala yango esalaki banani babina file bazala yango esalaki babekam bazala yango esalaki bagisla bazala yango esalaki bato tout oyo baleka na ville anova bazala donc soki déjà bato biso tozala déjà bongo seke toyaki na maître mo ya bien toyaki déjà na motu mo ala maître bien oyo ayebi nde akooriente bino oyo aza na batechnique ebele na intelligence ebele oyo aza na ndenge moko boye oyo akoorientele bino bokoma nde tokoma boye donc eza déjà eloko mo ya bien donc na préféré maestro na préféré maestro parce que nde tozani na studio nde totravaille ne boye eza na biloko mosusu oyo azoguide nga mpe ndeni migler meka osala yango na boye omona mpe nake osali yango mpe omona mpe ke des fois te mpe na maestro. Merci beaucoup. Et puis nazaka nga moko te bamasa mosusu nde bakoyoka mwa soni mpona koloba bon eya mpe soni bakoyoka mpe soni te mpo eza normal nde tozalaki wana bandaki mpena kodirige biso mpena na studio biso tout sauf motu te lobaka bamasa na nga mosusu baboya na bango oloba make koyeba oyemba na biso babandaki kodirige biso tout sauf motu te banda kodirige biso yaki mpena oyemba mpena boye oyembi biso te koto koyemba ngo boye te koto fo oyemba ngo mpe boye dirige mpena vibrator oui biso tout na vibrator vocal mo oyo ibra yemba na ndenge mabe te ndenge mabe te moko ndazala na yebi et puis bon amona ngo bien ndenge na olobele yango parce que ye mo amso akoka oloba talinga bongo te amona ngo bien nde alinga bongo te siko so alingi bongo te siko nga siko no comprendre te so ya lobi siko bongo siko nga siko na sandeni ndeza wana eza bando vocal mo yemba Greco damu yo dalisinga zalazi Père-Joc, qui sont des cornes d'eau, mais vous, sifflez ce que tamo bando zalawana bando ando salangos ko rapide bando kokate na mesure ya musique bando beta. Mais so mtape c'est papa Maria. Siffler. Il mtape c'est apesa na temps azonga pena na normal na logique quoi. Donc Isaki maïso mtape ça qui et puis maïso pas à diriger biso tout même ngamo pas dirigeanga na bloc ebele ou na yemba pa ando diriger te migler koto yemango bo et puis na biso tout sauf mututé na bina filé surtout na nzembo futé à diriger pe bina filé pe mo ebele et puis nanga pe ebele donc biso tout pour na lobara comme ba tout te donc biso tout to aki wana bando diriger biso pena malgré ba savoir na biso. Merci beaucoup malgré votre savoir on a bien évité chanteur par excellence parce que toujours chité non déjà malembe na évité pour na bateau tout balanda même sous ba producteur ou ba sponsor ou ba tout ba mécène ndé balanda biso lelo parce que par rapport ya ndenge EP on ezoya par rapport au BTCT générique pezoya ba chanson pezoya ba tout bazela ngo eko bimaka selon yo non toko so toko mi prêt ngalinga opesa dans so aussi babulu so aussi babulu ndé na ko pesa na isa yo lo mata to chesko date c'est ma jour boy. Tout est date c'est major boy mais pour l'instant nous to pesi no date par rapport ya neto na studio to travailler quoi. Parce que par rapport ya générique sur le bakalami to ba na promotion nango na promotion nango eza photo yo kana na ba chef baza na ba animateur to yo kana bango to na mamu photo ça nanu eza important surtout sur le plan marketing. Au photo yo kana pena bango bien après to kale na bango dates auto cha parce que yango déjà nyonso de koka nyonso de sila mam tout ya d'après yango ya so do bito chango lobito chango bamo donc photo koze na bango to e bande to sa na bango quoi. Merci beaucoup chanteur par excellence to comme vraiment na suka entretien na biso pour na lelo na éviter
poto kabwana mino tena moi loko mo bobe ko yemo bese benwa neza yomo leader loko ponetel ka yomo na éviter donc quant à moi je dis un grand merci na assistance na moni El Shaddai avec assister biso un grand merci à Gloire Dieu qui offre de la caméra un grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubika l'argent propre mbonga soin ya Jojongonda Imen t'es avantageuse patron internet donc je te salue mon vieux na batu tout ba radio le matin va mettre Carole Chaming à Legend Baro je te salue depuis quelque part yo yebi junior tu t'es depuis Durban je te salue aussi na éviter chanter par excellence siko to tiko kabwana ba fanatique na yo biso to tiko le micro oyembi et puis bambote et puis ouais na profiter na pesa batutu balinga Thierry Migler na pesi bambote et puis rendez-vous na biso eza ne pas manquer na Casino de Paris le 31 août to salawana to pe bobo la pena ba uta ba Chicago ba pena ba nini ba concert wana le roi ba vina biso ba Jimmy Mutombo le brésilien noir bomo na le roi ba yazingania wa uta Irlande du Nord oyaka na Paris pour à concert à Casino de Paris bon on a MC les impressa des bonhommes bon on a bon na Casino de Paris bon on a ba Jires Mabiala bon on a bon na Casino de Paris bon on a Laetitia tout balarin d'ici du Montréal bon on a longue pena Montréal pena ba nini pas et concert à Casino de Paris et puis bon on a bon on a Trésor Mbumba mufinu kwa Dallas bon on a longue pena Dallas pena boua et Casino de Paris et puis bon là on entend bon on entend d'aba to ba somme d'aba billet bon on a bon on a Lisette Kassing de Paris bon on a déjà billet déjà c'est bon bon on a d'aba Rosalawana bon tout donc bon on a Maggie Marité ba Rosalawana bon on a bana matete tout o walinga Thierry Migler donc bana matete o bana Mikili bana Njili bana nini bana partout bon on a ba Rosana ndule wana ba yota sous Thierry Migler ba yota la ville là nous bana le guide suprême ba yota la biso tout Rosalawana to tonda wana donc match ça pena Kitoko match avec Kitoko donc bon on a ba spectacle et danger mampé les cas bien bon on a ba Young God à outa pena Londres à eti Casino de Paris à la équipe à Villanova Mobimba bon on a ba bon on a ba tebele bon on a ba tebele ouais ba tebele ce que tu aussi que le micro na éviter ce Bruxelles absolument nini par rapport quoi Christ Mbemba yo Keba je te salue depuis quelque part depuis Brésil mon frère qui Mbemba yo Keba nazotala kasi nazokoka te molili eleki nazoyoka kasi nazokomprendre te nga na comprendre te bashoke eleki ngai Stéphanie oparalizenga lizenga Ben Willy nazotala kasi nazomona te molili eleki nazoyoka kasi nazokomprendre te Ben Willy bashoke eleki oparalizenga lizenga Ben Willy le Gabonais Ben Willy kobongo nanga mama otikela maye asayanga yo telisinga miso tango yo décidé opesanga mokongo Ben Willy charge nanu esilite telefone bolingo ekangami motema ekomi na défaut de charge nga bebe na yo pardon Willy salambango zonga Willy nakomi na mawa Ben nakomi kolela oke nakosenge pa bavoisin
Willie ya mama na bomba mingi lelo na lobi verité motema ekoti virus ezolongwa te Ben Willie ya motema ata na kati ya ndoto nazolota nazolela natali kitalatala maya miso edekore nga miglere ya Henriette nga miglere ya Henriette chéri miglere papa Riana Henriette sanga ye ndo ya mama papa nanga ye Faustin